occasion pour la coquette de ces délais. Aujourd'hui, nous sommes un parti au pouvoir. Nous n'accepterons jamais victoire Nabiso au prix de sacrifice. Cette fois-ci, si quelqu'un ose s'amuser de cette manière, tous les combattants de l'UDPS ces jours-là vont porter les armes. perdre même mokonzi oyo asalaki ke parti existe aboyi kosefer soigner kaka mpona makambo ya senko enzambe ayokeli biso. Nous avons gagné les élections, mais ceux qui nous place à va pour réfléchir comment renverser le pouvoir de l'UDPS. Nous disons ceci, l'UDPS est un parti au pouvoir. Nous avons aujourd'hui aussi des carnets d'adresses et les combattants de l'UDPS porteront les armes pour défendre l'UDPS. Comment on Ok. Bima buena porte. Bima la porte bo. Bandiko konte. On l'a dit teni ndenge nini. Badotaki biso na parti. Na parti nino idotaki IDPS. IDPS idotaki teni ezana pouvoir ya kodote mutu teni. Ti. Mokonzi na biso ayaki pe wana. Na galo olaki pete asuli na oyo ozwaki yango ndenge nini. Badotaki biso teni mobimba complet. Ok, badotaki bino complet. Boza au nombre de combien? 300 personnes. Au Bazaki prévu pour Elia Malou. 300 personnes, au Bazaki prévu pour Elia Malou. Pour la garnison ya Maloko. Talaga kote oyo. Lisunde babetenga libanga. Zala à l'aise, makabatuni makambali sote. Toto no makamampe te wano a lieutenant là-dessus. Ce qui se passe au niveau de permanence, messieurs les journalistes, il y a nos combattants de la fédération urbaine qui ont reçu l'argent pour l'accueil. Mais presque l'argent là reçu est totalement bloqué. On n'a pas disposé l'argent pour les combattants, pour le transport, mais tout à fait le contraire. Le président de la République est descendu. Maintenant, il fallait voir le drapeau de l'UDPS, c'était compliqué. Les combattants demandent le transport de moto pour aller à l'aéroport vite, mais il n'y a pas le transport. C'était bloqué, on a évoqué avec quelques combattants, aller vite à l'aéroport. Mais lors de notre... C'est vous le fédéral. Oui, je suis le fédéral de la fédération rurale, mais le moment, les autorités ont donné l'argent à la fédération urbaine. On n'a pas associé ma présence là. Je n'ai rien vu comme l'argent. C'est après des fêtes qu'on m'a demandé maintenant, non, on a versé l'argent. Mais on a fait des commissions. Il y avait une commission qui a été montée. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, cette commission-là, même notre national, le secrétaire national, Gaston, est venu maintenant bloquer ce monsieur-là qui a pris l'argent de la personne urbaine. Il est maintenant au niveau des cachots. Et pourquoi les jeunes qui commandent à bagarrer? C'est pour l'entrée seulement. Oui, les combattants maintenant déclarent leur transport, comment ils vont rentrer maintenant chez eux. Il y a les femmes d'autres pays, il y a d'autres qui ont beaucoup souffert. Depuis le matin, ils n'ont rien, goûté même de l'eau à boire. Est-ce que le message pour la officier Kaboul? Là, on peut dire à notre secrétaire général de vérifier bien. On a beaucoup donné le rapport que l'IDPS Tanganyika commence à pourrir. Maintenant, souvent, nos rapports sont là. Maintenant, il y a d'autres autorités qui sont données de mauvaises informations au secrétaire général. Non, il y a tel qui connaît comment gérer. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, l'arrivée du chef de l'État vient de nous montrer maintenant qui fait quoi au niveau de la province de Tanganyika. Batuni question ça la JR. Oui. Azana Bango. Ah mais oui, quand il va écoute.
nazwi bango yoka na biso zela nano zala calme mais monsieur zala na biso ozala na garde républicaine ça péché ça péché ah voilà mais il faut avoir la qualité pour avoir la qualité qui suis-je dans le régime je suis secrétaire général de la famille présidentielle eza discours kako baza koreleye kaka ya motema mabe boza koyoka ngai awa soki moto ayeli oyo likambo yebisa ye boye toza na temps ya koperdre te biso changement ya constitution oo rien boza koyoka ngai changement ya constitution oo rien ozela mokolo ezali mokolo ezali o tozoloba kaka na bando yebisa bino ake bato bazwi baengagement ebele ntango toza na bino na permanence awa nalobi makambo ya il y aura une période où nous allons traverser des zones de turbulence nalobaki yango te mais botalaka bango moko ndenge badeformaka makambo wana babandi koatake nga na réseaux sociaux baza kote boyebi na ntango ya Noé bato nyonso bazalaki kovivre na mboka wana bayebaki te ke mbula ekobeta un jour même ntango Noé azosala bwatu na ye bamonaki ye moto aliboma ozolanda ngai boki mpe bango te baza bato basi basali mabe na bango boki mpe bango te biso nyonso ozala nsima tata mokonzi ya ekolo abongisela biso mboka oyo babomaki na bato ya kabila boza koyoka ngai botala kaka bato wana botala bato wana makambo nyonso ata bino moko peuple oyo baza koloba o peuple akozala nsima na biso non makambo nyonso ya mabe basali na mboka oyo babomi bato na mboka oyo bayibi na mboka oyo basali batexte oyo eza koprotege bango oyo ekobando protéger bango ti na bukoko na bango ti na liwa na bango bakobando futa makaka na mbongo ebele bakobando zo ba dotation nyonso ata bino moko constitution na bandima etika la ka bongo est boyebi teke Olivier Kamitatu comme ancien président de l'Assemblée nationale azwaka mbongo bafutaka ye na compte amnini toyokaki yango eske boyebi te ke lelo Matata Mponyo na makambo ya bokanga lonzo oyo mais aza protégé que non mutu asimba ye te et puis ya mibale bafutaka ye lisusu na trésor public malgré mbongo nyonso azwaki wana mais bazofuta ye lisusu mutu akotuna ye aza te nde mibeko bino bolingi tozala nango nde mibeko bino bolingi tozala nango bolanda ngai malamu bolanda ngai malamu nazwi kaka exemple ya moke Matata Mponyo ancien premier ministre bafutaka ye aza kaka ye moko te tous les anciens premiers ministres oyo baleka obino boyebi wana bafutaka bango c'est-à-dire komona motema mabe ya bato mbongo nyonso bango bazwaki wana ekoki nango te mais bafutaka bango bafutaka bango ndenge baza wana ata atekaki eloko nini ya mboka moyen botouche ye eza te mibeko nde ezoprotege ye biloko bongo nde bino bolingi Zuzu osalaka nini na vie naza combattant ya IDPS mosala ezali combattant ya IDPS que signifie IDPS elakisi nini regarde IDPS elakisi pas journaliste bolimbisanga bokotisinga nayeka na bimika ndako siko bokotinga ye bobona mpe parent ona te nayebi yango nasengi bolimbisanga ye nasengi bolimbisanga ye elakisi ni ya pamba natiki yango na programme ya kaye que Christophe Mosalobi, ce n'est pas moi qui bloque le pays, c'est Bahati Lukoko. Bahati Lukoko peut la tourner à lobby. Ce n'est pas moi qui bloque le pays, c'est Vital Kamere. Vital Kamere peut la tourner à lobby. Ce n'est pas moi qui bloque le pays, c'est Jean-Pierre Bemba.
Jean-Paul appelle la tourne à lobby. Ce n'est pas moi qui bloque le pays, c'est Augustin Kabouya. Augustin Kabouya appelle la tourne à lobby. Ce n'est pas moi qui bloque le pays, c'est Samba Lukonde. Samba Lukonde appelle la tourne à lobby. Ce n'est pas moi qui bloque le pays, c'est Maman Judith Toulouka. Maman Judith Toulouka la tourne à lobby. Ce n'est pas moi qui bloque le pays, c'est Félix Tshisekedi. Je crois que Félix Tshisekedi la tourne à lui. Les Arabes qui nous donnent. La tourne à Félix Tshisekedi. Alors, ce n'est pas moi qui bloque le pays, c'est la Constitution. Donc, il faudrait changer la Constitution. Et bon, Mazali cadre à IDPS, Azali ancien conseil juridique Etienne Tshisekedi, ancien conseil principal, il y a Félix Tshisekedi. Na yende toza au solo là. Tout le bénalor makambo a parti na bino IDPS. Oui, IDPS, oui. Les partis eza iso na lolendo ezalaka te. Bato ebele bato akoma mona soni kozala membre ya IDPS. Nano yoki yango te? Bon, na yoki yango nano te. Bato bazoloba yango pona nini? Bato bazoloba yango d'abord pona désordre dans la kati ya parti. Oui. Parti eza malamu te, et puis deuxièmement dictature, monarchie dans la kati ya parti, liberté au IDPS azaki nango kopesa bato maloba eza sous bongote, et puis parti ezalaka pona lutte pona kobundela bato. Mais tant que le parti est commis à pouvoir, ben, intérêt à peuple, surtout avec votre slogan fameux, à les peuples d'abord, parce que moni kezala qui a nar, kezala qui escroquerie du siècle. Mais nako sepela na yo na émission na yo pambate kanisa malamu. Nous sommes en 2020. Tout ça na yo émission na kanisa wa to esika mususu. Na lobaka na yo loko moko. Na yo etali idéologie à parti à UDPS. Il faut pas oublier le parti UDPS est un patrimoine nous légué par le patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na lobaka na yo na eleko wana tango mwa makele les aga na o etalaki mandat spécial. Na pesaka vie na lobaka na yo mandat oyo dans les jours qui viennent et vous créer Mobulu na parti. Et puis na lobaka no que mandat oyo et ko limwa. Donc les lois les arasusu te. Soki na eleko wana ndeko na ngai Jean-Marc Kabund ayokaka biso ayokaka ngai mbele lelo aza na boloko te bato oyo bazali kopesa ye batoli ya mabe ko entouré ye ko yembela ye ko binela ye ko netola ye donc lelo batika ye il est seul na prison parce que tango bato baza kopesa bino maye oyo ezali pona kokende parti liboso il faut écouter humblement il faut écouter la situation actuelle ya parti na olobano boy et lo que ça kopesa moi flou na parti biso moko UDPS to bandiko do batu mususu balingi ko tosa ba texte na biso te Etienne Tshisekedi wa Mulumba parce na umeli na ye force na ye batu baye bango ezalaka attachement na ye na ba texte na loi nde salaka sa force lelo to komi kolinga ko marcher sur ba texte ya parti et nazo rappeler boye au moni statut na biso à UDPS moto a signé yango et comme en vigueur c'est Etienne Tshisekedi. Il avait exprimé sa volonté parce que yende mutachaka choc ezalaka la commission chargée ya gosala ba statut na congrès mais si kato komi un peu kolinga ko s'écarter nango et loko na lobaka na yo na 2020 na émission na yo lobaka kutu na tangwana donc bolukela ye hamburger bien shawarma bon nazwa pété bikambote mais na lobaka na tangwana na ba statut na biso président AI Azate ça coûté Jean-Marc ti akomesika akomiwana eza question pour respecter ba texte na biso et puis eloko na lobaka parti UDPS eza patrimoine commun eza eloko mutu moko te to ya batu 2 3 4 bazu yango bakangi yango babandi ko écraser les autres ça c'est pas bon. C'est un bien commun. Babeti mutu na Assemblée nationale à la mort. Mais intervention était. Le la télévision et la radio te binomoko bolan. Oh, je ne sais pas. Nous sommes avec lui. Oh, je ne sais pas. Nous sommes avec lui. Vous donnez vidéo ou bien... En tout cas, nous n'avons pas de camp. Non, attendez, on a jamais.
Voilà. Montou Oyo Babeti, c'est les petits frères. Il y a conseiller David Moukeba. Donc, Oyo Babeti, Oyo Moni Babeti, gravement. Les qui a David Moukeba, combattant à Tongo. Oyo Moni, Bazako traité. Azo sans amaki. Voilà. Toyebite ezali ba milice donc ba combattant bazali awa moi ebele précisément ba yebisi biso nani balobi comment na nani Mandela na Pasingo bangonde bino bomona ki bango bangonde baso omoni il y a bien placé parce que Pasingo azamwa mukusebo yende mutazaki ne kiri wana zo coordonner batona nyeso ba Mbuya zanani Mbuya za garde corps à Kabuya Pasingo wana za mettre ba tambola kana Kabuya wana bangonde mutu beti beso nyoso likolo ya balcon kutu président ka asilisi kutu discours Mandela zanani Mandela na zanani Mandela na éviter cela zanani proche ka ba proche nyoso à Kabuya donc ba recruter batu comment monsieur sonani voilà oyo leki ya conseiller David Moukeba, conseiller président de la République et chef de l'État. Oh, bah, Betioy. Voilà. 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 Oui, il y a des comme nani oui oya garde ya Kabuya na ba police ya la civil bazaki na kati ya assemblée makamani sema na kati ya assemblée ya ba jeune l'hymne national kutu le président yembo de la République a moni événement na misu na ye baza muto ba ko betele so pour moni on likolo ndenge na oganga likolo kasi munga mutabetinga likofi na kingwa kasi koyi Mandela mutalakisa kabi ranger oyo bangonde ba bafini Kabuya tout ce que fini bino bofinga Kabuya to fini était c'est le but du président tana magamba parti est-ce que to fini mutu ya komi kombo ne komi tana magamba parti eza mawa président tana makambu vraiment voilà na bato babetinga ou bato babetingai babotolinga na mbongo ezali mbuyi nde bamenase ngai na telefone mosusu ekei mbuyi oyo azali rapproché ya Kabuya capitaine mbuyi balataki bongo bateni civile bazalaki na bapolisier wana balataki bongo bateni civile bakoti ntina kati ya parlement komenase biso moyen ezali te donc bitumba moko ya somo na ntango limi liparti ezokobeta bamenase biso somo moyen kodeza te donc naza déjà touché awa na minute donc biso tokotelaka baprison tobana bagrâce mpo na intérêt Kabuya mpo Kabuya biso bato tobundi liti mpo Kabuya aza komenase biso azoso bakuluna ya PPRD na basoda oyo ke baza te basoda te balati mo bateni ya uniforme ya basoda bamenase biso somo moyen kolobeza te donc tosengaki na mokunda mboka na batala problème malamu donc mbongo oyo nazali nango na poche $100 ekei